pour na Congo et voyez banana nezanani et puis les Camerounais zo comprendre était na sala qui voyage en Angleterre na kutana kina bisimbi Angleterre mais c'est que bangoto tiki la mamba conseil babi mapinga melingo la gezani to tiki la mamba conseil ba kopena ngate parce que tous on a une idéologie différente so ba idéologie na biso parce que makambo ça makina Bataclan faut salama susu Congo na ba conseil ba congolais makambo juste salama mikolo na Angleterre na majesté faut salama susu na ba conseil ba congolais la kata ba mputu mboka ni surtout ba ko lapela partir wana botiki bango na ba beti esili sale bo palanga na si bango et puis bino va poser soutenir ba musicien bana poto na kasi écoute balara ko ba pesa bino so bisa balara ba combien ba $100 ah yo mona poto $100 ça m'a trop hein donc sport tout yo sala bibende nyo so tout yo torawa na ya wal ko la $100 ga ba corrompre yo o kepe kuna na Kinshasa ba ko reconnaître yo te ki yo kutu to sala ki bango défense koto yo rien peuple zo ko manquer toujours pour la connaissance exacte de ko la $100 mais biso toujours lo biga boy bulia bibende butora bibende bubeta batu mokanga nguba na maboko te kanguba na maboko te mboko bino bo vandi peut-être makambane ala kate biso koto makambane ala kanango biso uchalman to na kata France biloko ane tsaba nguba era nguloko pamba lataka ntiba ndenge biso to mesana ko lata ngo parce que to yebi pourquoi mboko biso to vanda ka biloko ane ala lata ntiba ndenge biso to mesana ko lata ngo parce que soko latite oye ko ya bino wat bo kende concert bato bakendaka na Bataclan bayebaka teka musu bazonga terre bamusu bakendaki na majesté bayebaka pete bamusu bazonga terre mais bokende kaka bosepela mais ndega na lobi mapinga chef état major allemand boyebi ngai avec armée na nga to alia to jana ta France ndega na sabino ke zana to tel c'est to komi désert ngo tutambole butu puto kutana bisimbi ya France ndenge ni surtout solo la ki ndenge idéologie ali